Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio local télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance et fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo ndenge loba chaque fois tokutela ka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala de boyebiango ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali kotala biso ali partout na Amérique ozali na Europe ozali na Afrique ozali na Océanie na Asie tala émission na bino yango soki oza déjà abonné merci minkasi soki mbali boso otala biso tokosenga na yo o s'abonner après ko s'abonner ko boso na te ko fina bongo cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete na senga na bino chaque fois to banda Michael Josh merci na confiance oyo ko pesa na émission oyo il continue à sponsoriser pour na bota la kaboy alors en retour to sengi na yo kota na site ya Michael Josh soko yo bine bakota na site te benga biso to kotalisa yo ndenge nini okota na site o visiter ba article oyo na site ya Michael Josh soki mba liboso yo ka komi ya Michael Josh za nini ezalika griffe ya mwana mboka kaka ndebo yo ka Versace Gucci Chanel Songolo pakala Zara sika pe MJ Michael Josh griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis d'Amérique précisément à New York ya moni yango Michael Josh ba t-shirt ezali ba blouson ya malili ezali biloko a été ba robe ya soirée ba robe ya mariage ba bague ba montre ba water résistance lokola oyo ba biloko ya marque na makota kuna officiel site wana ezali na ba langue nyonso tozana ki russe
ils ont en allemand, ils ont en français, ils ont en anglais. Si Swahili linga les alliés, au côté pour une langue confortable pour la hôtel, to visiter et puis vous allez me donner raison. Merci na Genesis Hotel, aux alliés partenaires na biso to ekoloba chaque fois ya soki au de Kisasa, benga Genesis Hotel, au sali réservation à partir Afrique du Sud, à partir Europe, à partir ya États-Unis partout, sur komi bakozo bana aéroport tina hotel okolala kitoko. Standard international. Netika en Afrique du Sud, netika aux Bongo, na mikili Europe, topé, ya Amérique. Et surtout, la festivité, pour ça, la période de festivité, la collation, la fête d'anniversaire, la conférence, sur la besoin d'ango, kende bongo na salon Congo, ya Genesis Hotel, on a disponibilité, on disponibiliser salle pour na yo, pour na offrir qui toko, même à Taboza, plus de 200 ou 400, salon Congo, ya Genesis Hotel, et Koyambabino. Merci na mama Yoam Pilipili, Yoam Tangawisi ya mama d'autres ko bande la tongo midi poko ya soki olingi. Ozala pour ma palpitation na mutema. Mutema zo soyo do vimba. Ozo kapena bien te, obela ki AVC pozo nga normal. Ba sekel wale si le AVC liaka pilipili ya mama do. Okopesa nga raison lokola bande ko musu ba pesi biso raison. Yaya to beta ki solo awa ya bakamu koma eske tala ba maki de komo congolais na musa na Kinshasa. Pona nini matoyi mangongi. Anti-poison ezali yaya. Soki ata banaye ko boma biso, to yeba ki remède na ngote, on a de comprendre mais yo prendre ole hôtel la radio le coller. Oyebi ke anti-poison ezali. Pona nini obeta li solo anti-poison te et pas bande comme ça pas ba famille pas ba collègue. Benga ba pesa ba tu en contact na bande ko anti-poison ya oli anti-poison aux la garantie mbuma moko ezali garantie ya 6 mois dembuma ezali garantie ya une année. Oto lo ba kité tolobi. Voilà. Yambo, tout développé par titre au moment où sommaire et tika to souhaiter un très joyeux anniversaire à Namolandi Monene à Radio Le Collet télévision Christina Makessa, joyeux anniversaire à toi, happy birthday Lia Mela Sakana, un peu de vin pour la santé, le lomo kolé mbota manayo, ba camarade nyosu ya Christina, boso mbelaye moi champagne, boso mbelaye moi vin Amela. Pona esengo ya mbota manaye. Merci beaucoup. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Makessa. Happy birthday to you. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, Christina Makessa. Tika to pesa matondo na le prêtre ya Durban mboka na mboka za bakonzi na ngo na tika na fan sawana Tony Masudi kolo histoire na Durban et siko ali mosika mbote na yo Tony Masudi le patron je valide sika au Zali. Voilà, yepe molandi monene ya Radio Le Collet Masolo. Encore une fois de plus, merci à toi Tony Masudi. Club 2010 et kozonga kaka atandele. Tolobaki ya mone bandelier pesi passe pesi mutu ko soya ya na ebite bandeko tangu tozalaka na pouvoir. Pourquoi tu abuses na pouvoir? Na lobi boye, est-ce que moi si ya pasteur, aza pasteur? Le comment ça pasteur, moi c'est pas pasteur et que maman pasteur de côté terre. Est-ce que moi si ya président, aza présidente? Na ebite. Mobali ya président. Pardon, mobali ya présidente, aza président? Mobali ya reine, aza roi? Oui, mais si on a redirigé, on ne sait pas. La plupart, il y a la première dame d'Afrique. Soit qui pouvoir le commis déchu, soit en prison, soit il y a un problème. Tout le monde qui a en Côte d'Ivoire, Liboso. Tu sais comment on a Gabon. Si Gabon est à Tchad, ex-première dame de Tchad, Madame Inda Déby. Moi, si il y a président Idriss Déby. Idriss Déby, oyo, bah assassinat qui est évité, bah assassinat qui est pas, ce qui est pas moi, on ne sait pas, c'est pas moi qui l'ai dit, n'engage te yokaki. Maman tika na ndako o bali na akufa ka tika la Idriss Déby, bah fandika boy, bah moni. Les policiers, en fait les soldats de police sont armés jusqu'aux dents, ils de guerre pays oyo. Pas maison présidentielle, mais ndak oyo. Président Idriss Déby, Moubaï Naye, Atikela, Bengani et Pessi passe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne sait pas, mais l'anda reportage, oh, tu comprendras. Et tu es Bino, ma première dame Moussoussou. Ton mari au pouvoir, tout est utile, mais tout n'est pas permis.
Ne croyez pas que si votre mari est président, vous êtes autorisé à faire n'importe quoi, à minimiser les autres. Les pouvoirs passent. Il faut toujours réfléchir. Que deviendras-tu après les pouvoirs? Et surtout, plus pire, après le décès de votre mari, seulement si il meurt avant vous. Tala Song Oeli Inda Déby. Maman, ex-première dame, il y a ex-président Oyakufa Idrissa Déby. Suivez. Tchad, la première dame, Inda Déby Itno, chassée de sa maison comme une vulgaire voleuse bandit délinquante. La vie est parfois bizarre. Ces photos sont celles de l'ancienne première Inda Déby Itno. Le chef de la junte, ayant acheté le palais Burkina en dehors des règles d'héritage, la déguerpit sans commune mesure. Quelle ingratitude! En tant que veuve, mère et citoyenne tchadienne, elle mérite d'être traitée avec clémence et bienveillance. Un cœur méchant ne peut pas gouverner le Tchad. Propos Yaya Dilo Djerou. Publication de Ibrahim Elefimi. La toute-puissante Inda Assil, l'ancienne première dame du Tchad, la femme qui régnait au Tchad en une maître absolue qui a ruiné toutes les caisses de ce pays, est humiliée. En effet, très tôt le matin, des militaires armés jusqu'aux dents sont venus expulser par force l'ex-première dame. Inti Algate Tishifa vidéo da abonné, likez ou partagez vidéo da. Mettant ainsi toutes ses affaires dehors. Pour rappel, elle a été notifiée depuis longtemps de libérer le palais Burkina où siégeait l'ancien dictateur Idriss Déby avant sa mort. Mais elle a catégoriquement refusé. Et aujourd'hui, voilà comment elle a été humiliée. Incroyable, mais vraie est cette histoire. En tout cas, tout règne finira par arriver à sa fin, et souvent brutal. Dit-on. Un proverbe de chez moi dit ceci, Dinechus wura mundu. Traduction approximative, la vie est certes belle, mais a aussi des effets amers. J'ai vraiment aimé cet extrait du discours. Il y a ancien premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, militaire congolais, Ahmed Bakayoko. Je crois qu'il est déjà décédé. Hein. Mais alors voilà, le grand homme ne meurt pas. Cherche, fait tout dans la vie, otik empreinte, mogo boye. Soki, les Kambozali. Ah, Soki Moutouana Zala qui est à l'Ingaosalaboye. Alors, c'est grand homme, c'est grand pionnier africain, Atika Malobanaye. Jeune. Ici, il parlait aux jeunes ivoiriens, mais moi j'englobe les jeunes africains. Ne vous laissez pas tromper par ces politiciens-là. Quand ces gens-là font les réunions nocturnes, ils se partagent les gâteaux, le pouvoir, ils n'ont pas besoin de vous. Quand ils partent signer. Mais quand ça barde, ces politiciens-là viennent vous solliciter pour aller manifester. Pour un mécontentement à Bango. En tout cas, jeunes Africains, en général, particulièrement jeunes Congolais, suivez cet extrait. Il y a discours, il y a Ahmed Bakayoko, et qu'on pose dans l'émission Éveil à conscience. Landa. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Yaya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya République démocratique du Congo atali pe moko ya ba candidat na propre succession ya yemoko e kosala mabongo ya ba ponono le 20 décembre tozele yango kala mingi te ba lobby. Côté opposition, bah que le candidat unique, candidat commun, mais le col à moi mounungu bandi contre bango. Tout ça, maman go pendant longtemps, maman a mis qu'il y a pote papa, n'a sali plus de 40 ans na poto papa. Élection, les élections le kuta et que ça la matin étranger bah limingi. Maman, bisosa bata sénité, on ne sait pas, on a reçu message nayo mais on fait que vous donnez l'information, nous diffusons, on vous informe de ce qui se passe au pays. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi a qui bon na stade après ça qui discours na candidat numéro 20. Na simbi mois 2-3 maloba ya président na koloba na sima mais il y aura un lobby akoti kalaka ko stopper ko linga Congo atambala moko donc ye amour ya Congo et pas ya Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali ebele. Il est allé encore plus loin pour la Koloba. Il est même prêt à donner sa vie pour la survie à Congo. Oui, Marshal Alobara Mounin, si pour
signer le pacte avec les diables pour que le Congo reste un et indivisible, on va le faire. Mokonzi Mboka banda bonzelaka. Mais Kolo yo Congo et pas ya Mokonzi. Est-ce que ça change? On ne sait pas. Mokonzi Mboka a promis qui a revoir na est pour la sa guerre. Est-ce que et salami to salamité. Na lingina no kolobate yokana nu mwa mukewana et bongo to zonga. Ngai candidat na bino numéro 20. Ngai Mokonzi ya Mboka Congo démocratique. Boyeba Di mokolo Nzambe akolongola ngai pema nakotika kolinga bino te nakotika kolinga mboka na ngai te soki kopesa bomoi na nga nakopesa po kolingo na bino eloko moko ekosalemela bino te tant que ngai nazali wana baoyo bakanisaki ke Congo ezali ya bango baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya kokabola baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya koyiba babongama baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya kokabola baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya koyiba baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya kopanza babongama tokotikela bango ngonga ata moko te Congo ezali ya biso bana Congo Congo ezali ya Nzambe nasi na pesa Congo le 23 juin 2019 na maboko ya Nzakomba bango ba comprendre stratégie wana te ba comprendre stratégie wana te. À partir du moment où tozu Congo topesi yango na maboko ya mozalisi nango kombo na bango ola voilà nazako yebisa bino bolingo na ngai mpo na Congo etindi ngai na tia makanisi na ngai na programme oyo nalingi nalakisa bino tango nazwaki confiance na bino na 2000 na ba élection 2018 tobandi musala na 2019 makanisi na ngai ezalaki nalobi me comment tokoki kotombola mboka oyo bato nyonso na mokili bayebi ke mboka na biso ezali na ba richesse. Mais comment se fait-il que mboka o eza na ba richesse oyo bato nyonso bazali ko envier? Voilà. Toyoki discours ya mokonzi ya mboka ya solo la nouvelle intégralité ezala ngo partout biso suka to emprunter ka mo mukie wana esika mokonzi abi l'amour du pays, l'amour à Congo, à Kostopaka jamais kolinga Congo. Donc ça l'amour fou ya Congo. Azawana ba kosala congolais ata eloko mon côté. Et pour aller plus loin, ça c'est pas la première fois, deuxième fois. Soki akuki ata kokufa pour la Congo, il va le faire. Est-ce que ouais ça va discours? Il y a campagne électorale, to makambu ya solo. Mokonzi ya mboka prometa ki batu. Que biso akufana na Goma to na este ya mboka pona acha kimia ngamu na oloba yango ya ozali émission politique te mais ezali émission ya éveil ya conscience to fungula esprit otala soki seulement si ma porone kozala yebani no kosala
Prenez-vous en charge, Mouzé Alobaki Yango. Prenez-vous en charge. C'est une organisation de peuple libre qui prend les pouvoirs dans ses mains. Organisez-vous. C'est le moment. C'est le moment. Mokondi Mboka Lobaka Ngo, Baliboso si il peut même mourir pour la Congo, mais il salamate. Est-ce que ma promesse au Mokondi Mboka Salaki na mandat d'ailleurs 5 ans oyo? A koksi ma promesse wana te koksamite yomoko tala. So koksami ça va. So qui peut koksamite yomoko oyebi. Mais na kwa ça boy, to se référer na maloba, ya premier ministre ya kala Ahmed Bayoko, il y a Côte d'Ivoire. Il s'est adressé aux jeunes Ivoiriens. Mais moi, j'ai fait ça pour tous les jeunes africains. Chers jeunes, quand ces politiciens-là partagent leur gâteau, vous les jeunes, nous les jeunes, on ne sommes pas là. Quand ça va, ils se partagent les gâteaux eux-mêmes. Sans pour autant tenir compte des jeunes, de la population. Mais quand ça barde, c'est nous les jeunes qui utilisent. Alors, vous devez vous réveiller. Quand vous votez pour la Mbilinga, c'est seulement si élection est aux ala. Attention, même na côté opposition. Yaya, ndenge salama en 2018. Nous avons le même film. Ba candidat bakutani baluka candidat commun parce que qui belé ba c'est sanga ba nani kuna ba fayulu ba kutani ba Moïse Katumbi ba docteur Mukwege Konso ba yokanité. Monsieur Babino, vous devez vous rallier quand la Simanangai pour moutoumer la compétence que le Gangai a zati à part Mukwege. Monsieur Babino, non, la carte opposition mi bazali. Monsieur Babino, avant de dire ça yo, il faut bosser nga bolimbis on ne comprend pas. Voilà comment est-ce que cacophonie et koti na opposition. Est-ce que Bokomi, tu fous l'esprit, tu fous la maille. Si j'emprunte ma parole, il y a mon bout de Seseko. Cessez avec la démagogie. On appelle tout ça la démagogie. Ne suivez pas ces discours-là. Les politiciens, Bino, Makambu Oyo, Bazala Bezo Yokaka. Ceux qui m'ont dit que ça la boya, ça la boya. Mokondi Mboka Lobaki Nini. Toksi Manaluka Wana. Tant à côté qui n'a pouvoir. Abagi, ceux qui n'a fait un mandat na yé, guerre et silité, cela veut dire qu'il a échoué dans le mandat na yé. N'a pas qui a monté, Bokondi Mboka, ba cassette ezali. Est-ce que guerre et silité na est, to silité, yomo comme troyer, ba to pays to fond l'esprit. Est-ce que commis, aux émissions politiques, des émissions, il y a éveil à conscience to fond l'esprit. Est-ce que l'élection est comment est-ce que Mokondi a Seni Denis Kadima a na Corée du Sud, na Milou, est-ce que va printer ma bulletin de vote et console de ce tour en un mois et demi à l'élection, Banger va maintenant le coup de comme la Kisasa la capitale. Bon, ce que c'est commis, l'été a dispatché un mot, nous sommes tout côté campagne et c'est banni. Est-ce que si seulement si élection et que la libre et transparente, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout le monde esprit. Quelle la démagogie à les politiciens. On peut pas faire ça à lobby. Voilà. Il y a des solutions, des synthèse, symbiose, pour tout la vidéo, moko tala, oyo ka nenge mama oyo ali ko expliquer pasi yaya, pasi. Mokili oyo. Mokili oyo etonda makambu mokili oyo eza na makambu yaya na esa ko chaque fois mama na yo akokoma ndoki na yo papa na akokoma ndoki na yo ndeko na yo cousin na yo mwana na yo yaya papa fisto olobaka bongo mingi wina olobaka bongo mingi pato yebi makambu wana ezalaka ba jeune belé ba ndeko ebele vi na bango ebeba ba lukaka ba origine nango ke pa nzoka mama na bango nzoka papa na bango nzoka mwana na ye moko nzoka ba camarade ya salaka angele na esa ko chaque fois yebaka ko sambela pela nu yo moko okangaka parce que yesa kufaki rideau ya temple wana katanaka boyeba signification rideau ya temple wana. Tout est accompli. Donc, ndenge rideau ane katani, il n'y a plus de barrières yaya. Au sambeli yomoko pouye ko batipa nzambe, au super solution. Combien de bateaux va sambela bango moko bazwaka solution. Est-ce que commis? Papa fisto comme pasteur te la pasteur te, to solora pembe.
Donc sur la pembe. Pour eux, la émission éveille conscience. C'est l'unique émission, le seul programme Oyo, papa, fanda, maman, la bala, bafandi, bazoro, yoka, na soukra, on insistaka. Simba quelque chose. Simba ka quelque chose. Maman Oyo, alobi ye azwaki ba bebisa ki ye tango zalaki mwana mukie. Et pas ya nani, et pas ya mama na bango koko na bango. A bebisa ki ye. Bino batu bolinga kotika bana bino pa bakoko et pas ba mama na bino. Ote ça eloko te ngana ki Afrique te na kena numboka na tiki mwana et pas koko na bango na ndenge nini. Na ndenge nini yaya. Soki oboti mwana na yo ndenge ba kongo lobaka bana kokaka na kakaka na mwana partout izala mwana na yo. Il y a personne qui peut aimer tes enfants comme toi-même. Est-ce que komi to soli pembe. Mama oyo koko na bango apesa ki emisala mabe. Talaka ajia mwana muke akoli na ngo akoli ngo akomeli et pas sous mama ya moi c'est bébé qui ndoki moi azala la pitié té. Asala makambu ya grave yemoka lobi yango awa yada kotika vidéo otala alobi yango na kindoki na ye azwa na misala mabe na ye oya azwa wana aboma 11 personnes déjà yaya na mutabome na munduki na mutabomi na poison na mutabomi na kindoki bino tu bobomi tabu soko mutukutu ya munduki akomwa bia pa bobaka 2 to 3 yo boma 11 na 11 wana mama alobi aboma bana na yemo komi bale alia bango alia bakoko na yemi bale bale ki na yeba bota mana papa na mama na bango alia 4 le ki na yaya est-ce que lisolo oyo eleke ndemana sur la famille na binote asuki onate alia mama na bango et si tu onate alia mobali na ye yaya yango ya mekoma kado soki balingani mba na couple et comme ka soki mwasi akufi o mobali ale mwasi soki mobali akufi o mwasi ale mobali nzoka zaka ya solo moko nzoka zaka ya solo moko mama o ya ndimi ke ye alia mobali na ye et si li wana te yaya Maman oh ya lela locataire, maman oh azaki na locataire na adame lo. Locataire ba dame ba kolonda na neni ya. Ba dame na kolonda. Akomisa ki soso akomisa ki ngulu. Ya tsaka maguba bolongo na se ya. Biso ba misiso soki prière te nde ba kamsu ma bese ya. Nzambe kaka. Est-ce que komi to so la pembe tselanga ba j'aime ko ya. Telanga bajemba mama ya mwasi yo ngona papa fisto maman yo ngona tata sedek mama vont faire di peloti makoluko mesa mama otela bina radio le colonne TV na yo mais phone ya pembeni mama so téléphone telanga j'aime ko mama telanga j'aime et puis mama otela télévision no otalanga o sabona na mte mama mama na o sabona te papa o sabona na mte otala la TV tika télévision zo téléphone benga ya mwasi benga ya mbale bo sabona nga na awa. Pour cette émission, on attaque la montée. Yo tala émission bana koluka papa fisto radio le côté votre luka s'abonner au fini cloche de notification sur ton côté émission mbala moko de la téléphone et bima mon na TV otali est-ce que komi voilà que na randengo wana mama oya lobi akanga ba chance nyonso ya bana na ya basi bakoyi ko bala te ya azana bana basi bakoyi ko bala te ya combien de batanu pango na bino bozala bango wana yo pena bobota bana basi bobala kate ezala ka mbilinga bobala kate bino bozobota botaka ndengo wana soki chance moko na bino bali akei akobota te na libana na ye to mona bango te alobi akanga bana na ye ya mibali bakoyi ko zo misala te ya okombona mwana azaki mayele akoli asisi kela signe surtout wana luka musala te ba okendaka boye akena musala bakena muninga omona muninga bazuye na musala ye bazuyo te nani ndoki mama na bino peut-être boluka ndoki libanda tala ba vérité o mama alobi mama o alobi azwa ba chance ya famille bango mobimba avandela yango na libanga ya bakamana mukili oyo oui masolo to betra ala so ba yebi sizo la fiction mais ça m'a solo chance ya famille avant de la ngona libanga chance ya bana ye atia ngona mulangi oya kisi ba kisi wana akanga ngo bien ti école mutabi maintenant ndenge nini ndoki zo ba solo
Il y a un témoignage vaut mieux que magicien que Ndoki. Ndoki benada mudia souka Ndoki. Ndoki ngoto bobo pena ngoto bobo. Taraka uzala la poto, otine la kaimbo mais leyo. Ata yomoko. Donc Ndoki ande mona nguma. Oui bien moi. Vaut mieux que koboko la ta lion, koboko la ta gorille la ta macaco. Koboko la nguma te yaya. Tala entre parenthèses secret mo. Nguma alo wa Ndoki. Pour Ndoki beno pesa kayo mais olia yo. Tanga leyo avali ko regretter ou tromper sur mon zakate. Nguma pa la ndengwa. Osombi nguma. Osobo ko la nguma zo linga. So na nguma na nguma yaya bino boko la nguma. So nguma zo linga mu zo linga yo. Tanga o linga na o lingo pour la plaisir te. Nguma zo mesurer yo. Soki okokana libumu na ye. E soki nguma na linga ka ndengwana. Nguma na linga ka ndengwana. Soko moni obali ko pesa nguma na biloko. Azobo ya kolia. Oba ke biloko nguma zo lia te pendant quelque temps. Yeba ke azo ciblé osiko alingi siko alia yo. Zwa nguma na mbangu ke no pesa pa leta. Autre lo bakite torobi to penyo. To ko betre oli solo commerce ke ndeko mwasi abiki okufa na lumashi ngando alinga lia na zo apesa yo solo za to betre solo alobi. Mutu akoti na kati ya ngando ayibi elili na ye ndeko amta sauver mundel to ko betre solo wana lobi. Ndoki ande ngwana. Bana na omo bana yo boti bana na yo moko. Olingi mwana na yo azwa successful te mwana yo atomwa mate akoma na mbongo te atikela ka ndengona do yo na lupango na yo olingo fala kala bakoko na yo na bana yo po oliaka bango na ndeni yaya na esa ka chaque fois yaya sambelaka bandaka prière 23h55 0h la prière tango ba bima kawana est-ce que komi to so la pembe ezaka kate yo fobenga basana nzambi basambela pona yo ogo sambela pe yo moko po ridio à temple c'est katana au sambela pe prière direct et kei so ko ba délivrance et lequel yo wana basali nzambi bazali oyo ba kosunga yo lokola ba prophète Alijo lokola ba apôtre Charlie Mubiala apôtre aspect puis tendance ba kosunga yo est-ce que komi biso be boya te au 5 numéro to pêche numéro aux yeux fatalon na musika kuna est-ce que komi et pesi pas ya kosakana te ya tala mama oyo ndenga kanga libota na bango oke ko leta mbal na yo tata bana na yo oya sombe na ndako cha ba locataire oleye na evita abalisa ke soso abalisa ke mpiodi abalisa ke musuni na moshawa mato nini pasi témoignage oyo ekolelisa yo so peut témoignage so peut repentance na ebite benga ngono yo mo lingi yaya tala image oyo ekolelisa landa libota ya nzambe alleluya yango na ye likambo oyo na ye nango nalingaki na ba église ya mukete nalingaki awa po batebele bayoka onga na ye nango na église ya muke nalingaki nasalela yango te me na ye awa epa vasilo mipo bato baza ebele bayoka onga naza nango ndenge naza awa na ye naza na makambo ebele oyo nasalaki nakoyoka soni te nazoloba nasalaki makambo ebele na bato mosusu te na libota na ngai kaka natambolaki mabe satana akosaki ngai mingi satana akosaki ngai makasi nalekaki na nzela na ye nalekaki na nzela nzambe te talaka age naza nango misala wana nasalaki banda bomwana me namoni nakomi na suka na misala yango osali mvula boni a peu près na kati ya misala wana nasali 60 ka mbula naza nango ifo naloba alobi mama ebanda indenge nini nani apesaki yo yango tokenza malembe bo
bapesaki ngai na koko na ngai mama ya mama na ngai. Tango abokoli ngai pe ya azalaki mabe akontamine ngai pe tango ya abokoli ngai na koleli na yango tina ndenge na komi boy. Nasalaki makambo mabe makasi na libota na ngai. Obalaki obotaki bana to banda bongo. Na bandaki na boti nano bana te. Non, c'est malheureux yo obala oboti bana to kende bongo. Olobi? Magali edaka ye ndenge to solola banda ko edei. Banda ko expliquer biso makambo mabeni yango osale nini na famille osala ini obanda otangela biso mo. Bon, makambo onga na salaki na bandaki koboma na libota na ngai naloba na bomi ata 10 personnes na bomi bana na ngai mibale na bomi bakoko na ngai mibale na bomi baleki na ngai 4 na bomi mobali na ngai na bomi pe mama na ngai pe sikoyo baleki na ngai mosusu na pesi bango maladi bazala maladifi sikoyo eza likambo ya kobomba te na obombela nini lokola na komi awa ifo na loba nyonso tozoloba na kati ya oboma na kati ya libota obomi bato a peu près 10 bon na lupango na yo obomaki mpe nani locataire na ngai moko ok lokola 11 sikoyo nga na ye na moni boye na komi na suka banda siko ko expliquer apa sima libanda ya baoyo obomi so baoyo obomi te osali bango nini olobi na bebisi na kangi basasi ya bana na ngai ya basi na kangi pe basasi ya bana na ngai ya mibali bazwa misala te bana na ngai ya basi bazwa mabala te na kangi mabala na bango na kangi mbongo na bango donc ekomi libote ekomi malili lokola ekomi malili na moni moyen ya kosala autre meza te tango mosusu na koka kokufa bango pe batikali na mabe yango wana na ye kotubela oyo na salaki epa papa Fasirom na tiaki akasi bon ndenge naza wana misala oyo nga nasalaki fami na ngai nyonso navandelaki bango na libanga mbongo na bango natiaki na molangi vi ya bana mibali natie yango na molangi mosusu ezalaki milangi mibale na libanga na nzungu nakotisaki vi na bango mobimba ya libota na ngai mobimba nde nakotisaki bango richesse nyonso ya famille atiaki na kati na nzungu mabala ya bana basi nyonso ya famille atiaki na mwa molangi ya muke omoni bamilango bapesaka bato na hôpital omia salite atie kol akangi so asukutie molangi wana bon ndenge eza wana nde na ye kotubela mpono kina kufa bango mpe batikala na pasi ekosala bien te mpona komi mokolo tango mosusu makambo wana ya molili soki natiki bango na yango bakomona bolamu te yango na yaki awa omoni kaka makambo wana nzambe ye moko atelemisi nga alobi osali musala wana ebele soki kanga moko nakokaki te soki ngai moko nakokaki kotika te nzambe ye moko aistope ngai atelemisi ngai alobi osuki wana osaleli satana ngonga ebele na minute oyo koma kosalela ngai yango nayaki mpo na témoigner na ndenge ndambo natamboli boye namoni kaka nakei na église nakendaki na église moko boye olobi je vais vous expliquer amen amen
Sikoyo. Magali récupéré dans le micro, il y a Vanda Kimia. Dans le micro, il y a Vanda Kimia. Je vais vous expliquer parce que je vais commencer. Tolanda, s'il vous plaît, Tolanda. Tolanda, s'il vous plaît, je vais commencer là un enseignement, Lélo, Tokota, Tolobela sur les œuvres de la sorcellerie. Genre, il y a, bon, nous aidé, je crois que la fille là, c'est notre fille, tata moisi. Azana bana, azana babu kilo, ezali kamba obomba tedo, Dieu lui a obligé le bango na famille le bango parce que amoni moto bimelié zamba bisie que soit nazo soit ozolo donc c'est Dieu qui lui a obligé et faire la prière zamba bisie qu'il faut obimisa. Amen. Maman a expliqué à Lobi muto pesier misala molili ezali maman aboti maman na ye. De la PC misala molili akoti libala mobali azalaki na pasibone. Ah oui, koko papa na bango azalaki na basi misato. Maintenant maman oyaye c'est parmi basi misato, vous comprendre. Maman na ye azalaki mwasi ya liboso. Après, mobile kubala basi misato. Sikoyo mama ya mama na ye nda pesi ye kindoki. À travers kindoki wana alena no papa na ye. Après, ba obligé ye abebi sa vie uniquement ya bana oyo ya libumu wako ligne ya koko na ye ya mwasi. Papa azana koko na ye azana basi misato. Mwasi ya mibale basimbi bana na yete. Mwasi ya misato basimbi bana na yete. Ya détruire la libumu ya mama na ba. Vous comprendre? Nde côté ya sasi. Nde côté donc d'après koko na ye nde nga orienté kiye. Faut baby saka côté na bino. Donc bangonyo so bazana na vie presque ndenge moko. Alobi aza ina libanga moko oya cha vandeli libanga wana vandeli libota mobimba. Muto akosala bolamu te, muto ako avancer te, muto réussir te. O mati banyiki malade, o bela kakaka, o kendo hôpital malade, mona na ate, o zape mutu makila ma aste abomi a saccagé a loki libota pendant 60 ans. Donc pendant 60 ans, il a freiné la famille. Maintenant, genre, il y a sorcellerie, il y a sorcellerie. Parce que l'obi, condition ba pesa qui est na kindoki, lera kota ki kindoki, azaka mwana bitinda, mwana musala, mutumoko pamba 100 grade. Nde ba yi propose, so olingo omepe mukonzi, nde panza suko famille. Nde bandi ko panza famille, nde ba yi okomisa ye mukonzi. So ki mukonzi ango, ezate ke nandenge ba ona kindoki na zakina ba avion na beauté ya tina te. Donc c'est-à-dire que azana jara sorcellerie ya basse classe ou ya tina te ya pauvreté, sorcellerie à souffrance. D'abord même na kindo yemo azana elo ote. Ndamu il pas azana elo ote. Donc il faut ça saka. Donc jara kindo kwa nezala na pe ko enseigner ngo. Donc c'est une sorcellerie de sabotage. Donc il se détruit soi-même et il détruit tout l'entourage. Donc na mutozo tozo mona na locataire abato ko futé na le pan alayé. Locataire abato balayé. C'est-à-dire c'est ça genre ya sorcellerie na il a détruit, il a saccagé. Donc au télévision abatunyo au yokima. Donc l'air au côté de l'enseignement, nous allons expliquer un peu bas détail et belé. Na kindoki wana plus akuta na kanaba tu ya mboka ba villageois. Ndazo kuta na bangu kuna mingi na batu ya via basi
ezatiki kindo mu yake akotanga mutu moko célèbre mona ye kona no clan na bango ezaka clan ya bato passe bando oya basse classe wa donc kindo gwana pezala il y a la sorcellerie des évolués et la sorcellerie des primitifs. Ce qui fait que même ye mo ozo solanaye otuni ye na kindo kyango o gagner ni on a natkala o gagner le ote na baby sa aka ngamu on a gagner ke le ote. Alors ça sert à quoi? Voilà. Qui a dit qui béni, hein? Ndenge ba Kongo ba lobaka. Pasi. Mawa mingi. Est-ce que oyoki? Banda siko kotala. Banda siko kotala. Yaya. Musora ndoki asu mwana yote. Musora ndoki asu mama na yote. Musora ndoki asu papa na yote. Salaka attention yaya. Salaka attention. Salaka angele. Senga kana nzambe ala kisayo parce que mutu na vie normale. Yaya voyage ils ont droit à tout un citoyen. Olingo voyager, yo bani ba jeune de prier. Bani ya musala ni ça normal. Il faut voyager. Siko ba ko ninga yo voyager te, soko voyager ki abongi. Akobonga te abonga. Yaya combien de fois yo ça la kawana, soko longo ça le kambu. Soki ka lobby et ça la marasute. Et ça la marasute. Aussi dialogue na mutu bo yaya mama na ko za ndoki na yo papa na ko za ndoki na yo talaka makambo oza na projet bo so li projet na mama na yo o meki bo esimbité o so li projet na mona na yo esimbité o so li projet na mbali na yo na esimbité ya deuxième fois salaka angele est-ce que komi to so la pembe o papa fisa ba gité à lobby et Michel Lelo isuki aw merci na Chris Larise Pelende réalisateur à l'émission Oyo yena Winnie Larise Pelende assistante naie merci na Caroline Larise Pelende au règlement la script la fille à papa nous sommes toujours sous la coordination et la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage Marie Naombi Larise Pelende merci na Bios Olandibiso merci na Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo merci na partenaire Nabiso Genesis Hotel Yoam Pilipili Yoam Tangawisi merci na maman anti poison Oyo avec sunga bato belé ya suka yaya ce qu'on a besoin eleka la chaîne Nabiso to promouvoir ONG nayo nini quoi que ce soit bengabiso au service commercial to kosala yango kitoko kaka ndenge ya bisusu elekaka est-ce comprendre voilà merci beaucoup Tony Masoudi na d'urban Afrique du Sud la musique nous sommes de cœur Tony Masoudi Kolo Masolo au comprendre c'est que bien il faut respecter les gens qui ont vécu Tony Masoudi je valide on est ensemble allez merci fan club base venez à Radio Lokole na Brooklyn na Mada City Nathalie Wanga Mitonga basi ya pembe akotaka ngungi to comprendre mbote na aussi kozali kendaka ndengwana Titi na Luzitu de longues jambes au comprendre voilà Mélanie Wanga Mitonga on est ensemble mbote na yo maman Brigitte Kobosani yote na niveau Espagne bande ko Espagne ba belé pour la Radio Lokole Ladi Lukezo le prince d'Espagne ozo kanate Ladi Lukezo yo wana tata Sedek ma mingi voilà tikana vandisa mboka na mboka na continent ngomo kondi ya Barcelone prêtre leader Eric Shimanuka mboka na mboka na continent ngo Eric Shimanuka vous comprendre on est en crabe Chinamuka Eric na benga ta 10 fois 20 fois na ben combien Eric Chimanuka na ben combien Eric Chimanuka vous comprendre c'est que bien mutabonga mninga na hote Eric Chimanuka j'ai confiance merci émission Esili portez-vous bien chap et tchara Atikap Topesa Matondo te remercier Michael Josh sponsor officiel il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance Michael Josh merci à toi merci à vous aussi Kozaliwana alors to senga bino ko moko bandeko ko na site na website il y a Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebana comprendre siko na Afrique boye elo ngebana sama ngebana siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye Mali le banda
Donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so ça ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que bokomi c'est que bien pilipili wana après résurrection wana ba ange wana nde mutu ba yaki kopimbelanga encore na ndaku tango na sina lali pongi balakisi nga formule la pilipili mutu nyonso ameka kosala pilipili wana esimba te pilipili wana epolaka te d'ailleurs naza na mulangi moko ya pilipili nasalaka na 2021 jusqu'à présent pima wana ezali ekomi pilipili yango awa donc pilipili yango awa ozoliana yango ata balobi convalescence ezalaki ya modèle nini soko leka na pima wana dans 2 semaines kanga photo chana stati bakotuna yo olie nini okomi santé kitoko boye bato bazokamwa ngai lelo bazoyeba te nazoyebisa bango eza pilipili yango yo mama madozela pilipili yango yango bakomi awa yoam red table chili yango yo donc pilipili oyo ezotraite mutema bino bato la biso partout dans le monde entier pilipili yango yo formule o basali awa eza mama mado muta inventé yango te ndenge bo témoignage na ye kuta seko azongisa ye ba ange oyo ba ko fungola ye munoko po loba ba oyo ba ko longola ye kivadio pa telema po to mona yango batebele bazonga balamuka batika na défaut mais azonga sans défaut alors pona ko traiter bien ba ange basala ke formule oyo ya pilipili oyo yango wana pe donc eza moyen au bête nza parce que pepo asunga bina ba bota la biso bina ba témoignage pilipili oyo et ko ça la exporter partout ici kozali na France na Belgique na États-Unis donc boko benga mama mado ay sabino ndenge ni boko za pilipili oyo obela problème ya cœur ya mutema ko kene mbangu te ya ba tshao mutema plastique te so bali ola pilipili oyo boko yoka ba témoignage nango ezali o to lobaki te tolobi pilipili yango bayebi ke biso na radio lokole avant toloba to megaka ngasi na sina miso laki déjà ngale mona pilipili yango yo tosobe kwa mamado pilipili wana eza pe apéritif pona moto oyo aza na a perdre poids soko bandi kolia na pilipili wana obando tonda na yo te obandolia ti conscience nde mutu fo esala yo ke olie oconsommer trop tika elengi oyo eza na kata pilipili wana eza nil par ailleurs mais pilipili yango zoka mwa ngai na kati ngai wana nde eza mwa ngai na kati eza pipima ya ngai kamwa ngai wana eza lokola neti eza ngai tellement te ya makasi te eza ngai moko lokola mwa ngai neti mwa tondolo biloko mwa ndenge wana epesaka gu oliaka yango wana banzelu nde bayesaki yo ntango mwa ngai ndenge wana to bango basali pilipili ya ngai mpe ndenge wana bango moko mutu basalaki yango bongo kaka na pongi wana bamekisinga basali yango bayebisinga meka na meki ntango na meki nayoki yango elengi boye bayelobi nanga banda kolia na yango po rétablir santé noki imagine nasalaka 3 mois na hôpital oli yango mpe ya pamba pesa mwa lutu nazalaka na koma imagine bamaladi nyonso bakutaki nga nango plus na nini makolo elemba ebukana nazalaki na cancer nazalaki na sucre ya diabète nazalaki na tension nazalaki na HIV imagine nazalaki na poison nalia poison ya balesi ozalaki na nini ozalaki pe na sida oui nazalaki pe lisusu na poison sida pilipili osilisi sida sida bamaladi nyonso esilaki après résurrection est ce que yo okobela maladi bongo okufi olamuka susu kana maladi yango
Mama Bado zéana ntomeka pilipili oyo zéana pilipili oyo po okoya kosa biso pamba est-ce que molimo donc pilipili oyo nazolia sika boye pilipili oyo nde banzelu bayaki orange moto bapesa formule wana ya pima wana nakotoka lutu mobimba nalia oswanga te nzoto oyo naza nango lelo eza nzoto oyo mama botanga nango te Mama Mado zelana Mama Mado zelana lia pilipili Mama Mado zelana lia pilipili oyo nayo kaguna ngoza gunini na bandeko na olia pilipili oyo tala na pilipili bele pela bwe ngai papa sunda za wapi pilipili wana eza seben pilipili wana eza gu nayoki mwa ngai mwa matungulu soko lebwe maedikere esili nyonso nayebi so pilipili wana soko ozolia nango kaka quelque soit maladi nini yo ozalaki nango esili ezala tatangawisi nde na nini bon tokomi na suka mama Mado na saka tangawisi wana mutu nyonso akomela yango abikaka hémorroïde de n'importe quelle maladie pesa numéro na yo pesa numéro na lombango pesa numéro na yo pesa numéro na yo napesi numéro ezali 078 non 22 sala ko d'Afrique du Sud yaya pilipili bani ko totenga deja boneni pesa chako d'Afrique du Sud yaya na le lutu mbala pilipili numéro ezali plus 27 78 22 67 081